Gisèle, pourquoi changer? Ezaleli na yo onuringa n'espoir simo comme okende na yo mabe ozosala ngai eza na belaba efe soki okontinue bongo wana ozoluka liwawa sayonga na mipesi ko ame esprit ya wene amour nanga ekomi joignable sayo na zambi ndonkele lokola moto liboma ye pene na yo na sina zwaki forme pe couleur alof makir nyonso ya bolingo nga na respectaki lovo komo loba lisusu osalaka incurable o façon yo lelisi ngai kolela kutu bebe basu ya lelinge bolingo no eporte pomoto na nga zinda mabe nazalaki osala po yo ozala bien mama nakomi kiteur desaccordé ya kuaccorde no ngai na deje tomba bibishe tomba ani dembo oh. Pene na yo na sina zwaki vie éternellement assuré mosika na nga kozala bolingo na ekomi okende na liwa est-ce que ezate po bolingo maître de lichamala pesaka na nga telmelekaki sukali mingi ebelisi nga diabete sayo sor na nga eza nini Gisèle zinda e papa mama babotanga bakufa bakoma eskalete na lilita e ngai mpe nazokufa mpo na bolingwa madembo ye mame deception ekati mosisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembwa boyikoyokela ngai mawa ngambwa bo lingono madembo ozosomba na vi na ngai pene na yo sheri liwe ekoki koyela ngai jamais oke kolelisela nani nzoto ersi epengo yo ekoki mbuma baliaka bolingo mon amour tala ndenge susi etungisi nzoto pe molimo Edith tala ndenge motema ezwi kude pia bolingo ya kozongela Gisette danga porta motema no ferme Edith nazobeta top top evaninga banda tongo tipo kozofongola te qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tomema ngai na mokongo topimbwa elongo nazala protégé porta motema no ferme edanga nazobeta top top evaninga banda tongo tipo kozofongola te qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili elanga babeki tomemanga na mokongo topimbwa elongo nazala protégé nzela ye bolingo ekomi o maltraite ngai nazangi esika kobata masusi nani akopesa nga lisusu te danga bienveni wawa santima enokeli mvula libanda. Ah oui, merci beaucoup chers amis, chers abonnés. Internet des et Émergence One Télévision, Émergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel et si vous avez savoir d'informations à Papa Hervé. Fondation César Pachotti, Yangoy, Loboko Yanzambe, les enfants d'abord un jour ensemble, vous comprendre vraiment l'autre changer bah style to bi même un style like dégâts. Fondation César Pachotti, Yangoy, Loboko Yanzambe. Plein de bonnes choses à vous tous, plein de bonnes choses à vous tous. On est ensemble, tout quand on parasol pour maramba danger ni banda awa. Danger et déjà parasol danger un grand merci Nabino surtout vous êtes disséminés à travers le monde entier à Paris, Bruxelles. Alain Kembela, mon vieux garçon des disques, plein de bonnes choses à toi. On est ensemble Makambringi Banda. Je suis accompagné aujourd'hui avec Gouv le Gaulois Soda Mbodi. Aujourd'hui ils ont Célibino Lisusu, Janelli, Joyce. Nakati émission puis au AP ça qui m'a cambo la fois passée. Aujourd'hui nous sommes avec Janelli Lévy et puis nous allons développer un sujet d'actualité belé. Déjà Ephraim Kaimbe Fongola déjà caméra n'a pas ça ba collègue Nangai Gouv le Gaulois na Janelli tous un bon plateau en beauté. Bonjour Janelli. Bonjour. Bonne santé. Très à l'aise Nangolo Nzambé. OK, très à l'aise Nangolo Nzambé vraiment tous un Gouv le Gaulois Soda Mbodi. Moi na Papa Hervé le défenseur numéro 1. Numéro 1, le gouverneur de tous les Gaulois, Boni Basango.
mbote na bato tout ba otala biso na Emergence One ba otala biso na Esha News et pas papa Ima Capital tout puissant de la presse na Ave Maria ba otala na Frappe TV ezaka ba chaîne ba gola ba tekaka ba oyo ya bango ba artiste ba produit ya biso ndé to kolenga na ko bossa na te ko pesa mbote na Papi Chomatende les beaux garçons boulevard ko tala ngai na ko bossa na te mon vieux Chico Mabele mame azarana ya dadang baba na les patriarches na pesi bino mbote ska ko tala ngai na mboka ya Paris na ko bossa na te mon vieux Weston et Chimvundu en direct à Londres de Londres à Paris Paris à les États-Unis kaka pona copie ya or yende or eza vina e côté ya pemaka or na mizoto or na minu or partout na pesi mbote na ko bossa na te héritier Mobiala a ko tala ngana mboka ya France azarana dadi ya kuza grande puissance passant c'est bosombe bossa Paris lelo to ko teka o ya biso matière soki pe bozana o ya bino o luka boya na bo comprendre makambo ko bima lelo boyebaki déjà na volume elo ka salaki je pense lelo ko pesa biso plus que o apesa ki biso na volume 1 lelo za suite ya émission to salaki na boutique na bandal batu babengi biso tellement to abi janeli fo zonga mambo asalaki batu no matoi batu ba ko zonga na émission na ba ko lala te ba bifa pesa bango yasika yango to memeli bango janeli ba gola bo s'abonner massive na ba page tout ya papa Hervé Facebook TikTok Snapchat Instagram tout que nous avons abonnement na ba plateforme streaming c'est très important direction Casino de Paris tout que nous vider ba billet à Casino de Paris et ça la bien makasi beaucoup boyo qui ne gouffre le gola lobby Janeli grand chanteur Yamboka tout ça qui ne dit tout ça qui n'a déjà émission l'autre fois ba appelle les cette fois-ci public et sengi sous Janeli azonga na masolo aujourd'hui de nouveau na Janeli to développer to beta masolo Janeli ça te fait comment tout ça qui n'a émission monsieur Pessi va retomber à Malamu public et bengi to bandela sur émission ah mais oui il y a un là ça que donc moi na ya Jésus de nuances na zoka formation pas grand il y a ngonde faut ça là makambo ça saliwa na kama yango tepo il faut ça là ga nengona po na za moi na ya Jésus yo trouva qu'on ga normal oui na trouva qu'on normal po na za la pembeni ya champion d'Afrique voilà vous avez pembeni na champion d'Afrique gouv le Gaulois Janeli tout ça qui n'a émission public et sengi to zonga les sous yo rolo bani par rapport à Yohan félicitations déjà public et sengi so déjà ba fan ba sengi il nga ko la ki sa positivité ne loko bosalaki batu ba yemaki batu ba like ki batu ba tchaki ba j'aime batu ba tchaki ba commentaire bazaki kutu étonné ya woga ki ya woyeba ke pour ça grand chanteur mo enfermé pourquoi bolinga ko leka na ba TVT bolinga ko leka na ba émission na biso te so ba Gaulois to teka mingi les padres mais bino bosaka pas les padres ce que ça m'a makoloba pour nous pousser toujours au caisse qui n'est pas surtout côté ka artiste les choses faire to ko miteka o lega pas na biso bato to fandia wa po ba Gaulois na ba mourir bonne musique ba mona bino donc en fait boza la enfermer te bo fungwama bo miteka po ba Gaulois ba hôtel banani ba ya Casino de Paris ba mo ba ça la fiko fiona bango ba hôtel ba mise o ba pesi makambo po ba keni na Casino de Paris donc et c'est une émission tout ça qui positivité yo mo je pense côté non positivité ba pele kota ki en tout cas na sepeli na ba fanatique nyoso oyo ba sengi na no Janeli a rezongela les sous émission donc na sengi bango ba remercier bel en tout cas émission na comment qui déranger vraiment donc ils a dérangement te mais Moussale les gars est bien voilà. Et tant que moi na ya Jésus de nuances donc moi na ya champion d'Afrique donc na mona ki faut zalaka ngona po na zalaka pembeni ya grand voilà merci Janeli na ningo remercier ba Gaulois na ba Gauloises ba programme mouvement za ndenge ni ba répétition ezongi to ekozongela ka to eko banda ndenge ni pesa batu ba Gaulois ba otala ba yeba ba repesa a coulisses to ba repesa zonga batu tu ba kota rapport to yeba ke ba kanga manga mutu po na manga ba crise sanitaire mambo beleza ko kanga mamena yoki ba repesa zongi na inde 3 eza coulisses je pense. Ah oui, barep ezongi meza ya coulisse faut zonga kaka pour le 7 novembre Janeli azana bino kuna na Paris voilà. Donc nazo ya Casino de Paris na makasi ya patron na ngai Jésus de les nuances les padres Nika Boroni na moto ya Yambo. Papa oyo azalaka malamu na bana na ya kabolaka lipa na ba petit na ye alingaka ba petit na ye ba vivre bien pour boye moko za déjà patron donc il y a niveau likolo.
babi bino bolobaka maloba suka limetango bolongwa bokomi ko vilipande artiste na ko s'acharner bozo bosa na ndenge boyaki o 7 ans o boye me bobosa na ndenge boyaki botala ka pe ndebo bimaka ndebo yaki tala ndenge ozo bimelo yaki ndenge nini obimeli ndenge nini Gaulois, mais merci, mais Moutinho soit un grand terre. Voilà, ngai vraiment na niveau oyo kutu nana no album e bibi mite mais na foot la ndako munene na makasi les padres. Nga moko na linga na ko kangote. Nyo sonne ki elimo ratango bolongwa. Non, muto akozanga reconnaissant na patron oyo azopesi yo vie pour lelo ke baye bayo kingandi wano lo ozo la reconnaître ça na grâce à ya mutu wana ozo fevinga donc eza na sens te yango zo mona mapamboli mususu pe ezoko kakanga mapoza reconnaissant na mutu apesi yo vite ozo grand on comprend mais ngai naza moment na nzambe na kozala ingratitude na mutu asali ke nga na ko majanelite donc patron nga nenele mutu asali ngai na ko lelo oyo na nazali pour momo kile yebake ayembaka aza chanteur donc ça grâce à patron nga il fait rigoler Jésus de nuance c'est pas d'accord tala on dirait ka mikili to pas on dirait ka ndaku naye okoloba na le padre lilobane patron nga yambo okoloba yo donc il faut merci belé na osali belé pour bona janeli donc au komisi ngai stable na vie na ngai merci nzamba pambolo baksela yo ebele donc ba disque na biso to ezo bima dynastique na harmonie et ko sala succès ya danger pour patron ngai aza grand chanteur makambo yo to sali na studio na ebisi bino o nyoso za na besoin bimisa naye pour biso to bangaka te to soke ye biso to bangaka te bo bimisa mais na obangela nde bino obimisa boye oyoka te po maître ya rumba ya Afrique a bientôt azobwaka bozala nana ba réserve ki tetie bomisaka kufana kiteti voilà ki tetie bomisaka donc oloba ki te nganga la kiteti na chalo ko yepocha a olimo lokola mungu na kata nzunga bilei ba oyoka Janeli ndenge okomona bayaya oyo ba faire partie na une grande histoire ya musique congolais pe ya baza vraiment histoire mingi na wenge maison mère BCBG baye ko cha musique ya Congo poa na kata album Dynastie o faire go la bengi bango boko banga bango makasi pona nga na obanga te mais na moni yango eza chance kwei na naturo ya ngai na nazwi chance akoyemba na ba pour président Emelia na nazwi chance akoyemba na ba président Gigi de Temulopwe ba popi nazwi chance akoyemba na ba président Serge Mama Amabia la baba masa ya patron na ngai donc eza chance oyo ba ninga mususu baba azwa ngote mais nganga na kutani nango donc eza chance moko boye na nakoki donc ezolekela ngai elekela ngai ba koyoka Gigi de Tayembi Janeli ayembi donc ezoloko mo boye etikali nga se souvenir na vie na ngai donc nakutani na chance akoyemba na kati ya ba grand. Merci Janel. Okoloba liloba nini pona ba détracteur nyonso ya faire ba ni projet wana ezala réaliser te. O ba ko bundisa ngo butu moyi ba ko yana ba campagne ya déstabilisateur tandis que les pas de na ba massa na ye ba za vraiment na harmonie. Ba za vraiment na bolingo ba inde ko tombola nkita ya musique kende liboso. Yo koloba nini na ba détracteur a faire ba ko linga projet wana ezala réaliser te. Ba tigali déjà na soni pour projet c'est simbi nango parce que Nzambe ye moko amoni ke projet oyo fo ekokisama bayuma bavida kala bazo continuer kaka covid et yango moni ezala bango keto bamoni ke mutu moko azwi likanisi bango balingaka ezala bango soki bango ezali elinga ezala lolingo yoka boye na boye mais kwa bamoni ke mutu apesaka idéologie apesi kaka idéologie to pesa bango idéologie acoustique babangi na bango po bavou ezalaka te voilà bakokoyemba te voilà donc il projet wana eza déjà correct c'est simbi donc eza ya nzambe deya sisinyango ekozala. Merci na passé message voilà merci beaucoup Gouv Gola pour ton intervention Janeli ngaso na yemba ngabena ba selenga liste banzembo na bite banzembo ngo ezapi Gouv
tozalaki na to batinda banzembo ebomaki bato vie sami mais ce que lo babaki ayimba mingi le padre avant na tangi lo liste banzembo batindaki yo yemba non le padre oyo oyela ono na mutu to senti Janeli après na tangi lo bakomba ba titre basengaki na pona mito Alain Kembela garçon des disques venanga na niveau à Paris à Otala to abe na fina biso maf coiffure en direct à Orléans Francis Mavimpi à Otala aïe club c'est même pas là bureau international Boa Vida ya Otala quelque part ya Zarami Mingina Joël Gazo dernier défenseur Materazzi en direct de Paris plus 33 ba Otala Janeli Francis Mavimpi ya Katarasuki na Orléans dans salon l'équipe à salon tout na Orléans maf coiffure azoyoka Maître Doli Chamala ya Mama Jolie Chamala pe Azo Tala. Voilà, token. Enga mbolingwe bombelanga kena kolela un jour. Lokola vérité bombela mokiso choix ya mariage biso tutolela kana love. Nzambo zalaka omniprésent mosalelaka moto choix ya chérité. Et bébé bonga etalié. Enga ye chéri ozwakanga bobwakisa ngai loboko na litama nakoma motuka likolo ya mabanga nakompande te kitoko na nzoto eza nanu na nzela mpe bazolula ngai oprefere otika ngai isole bomie yo mbenseke maison blanche bawa yo pourquoi ondima batia fololo ata na lilita bato mabe na bolingwe Cherazwaka na ye alliance akotisi yango na poche soka kome pa ba petite oh ba petite nga kutu na balate ye kwalobaka te na quartier bayeba ye diacre o atombe na piège ya sentiment couloir abosani prochette azwi bikini ya mbanda akotisi yango na poche aye nango na ndako alingi apangusa nango elongi ye revese oyo nini o madame ezolekela ngai oyo nini koma prochette koma bikini na préféré na vivre na soucia boye na pasi ya motema Janeli eza banquete eza pe leçon tozwa te na classe que dans l'amour il faut souffrir Jalex yo nakoma kolengelo neti $100 na sac ya mpiakere yo $100 na poche ya mpiakere ake acheloboko na poche atali mwasana ye chéri nanga espoir à mariage ba je t'aime nyonso tuna bwakisa nga naza okipe lolenge osaleli nzoto na ngai yeba ata bache na valera kursa ngomba nakosomba ta moto tata nzambe yo motokela ye oza na makoki ya koyebisa ye alove de kisha ya bato ye saint interdit kotika mwasi na sentiment ezondire otiki motuka na vitesse tango ekozwa zwezwe na desanda bilengi vilain to bogar tuta toleka kitoko ah oui Janeli ah ouais ngai ça n'a pas plaisir en fait on a le bâton moi na miso to sala ki na lobaki bana les pattes ba capable de défendre ndako là muso les pattes azate yango to ko mona oza capable de interpréter ferré bato pe ba sepeli ah oui merci Janeli nga kutuna na mingi ko lobate lelo bato ba to tiko yemba fort mais yo mona o mona ka ba na orchestre mususu orchestre nini so tali misa na ko bangiso ba orchestre kutu misusu na natala na omona ba mission te mais ba kolo orchestre so bavandisi yawa guitare ebeta na kokosolisa ye tant que mwana ya champion d'Afrique nazwaka formation accélérée ngai naza pena mwana le padre donc so ye okutana nde na ona nga avant okende kuna oleka folonga na Janeli balonga na basoda folonga na bambila boyo eyo oleka na oneleni ebana na oneleni oleka kuna siko oleka wana okokoka te po kuna nde bakosanzisa yo makila na estoma na musomba to ekobima ebikwei na se Janeli elo mo elinga na mutu tolongwa totika de pas dans un patrimoine au capital de la musique africaine parce que musicien ni inspira kayo santaraka ya grand chanteur
qui n'a meka payé non percé mais à sa grand chanteur. Ba pesa goût quoi. Ba pesa goût. Mutu mo pesa nga goût donc ezali ba vient na biso ba Carlito ba vient na biso Carlito olongolo wa Carlito. Obiga olongola madili ba bi hotel olongola madilu Carlito olongola Carlito. Oui na linga kai. Olongola wa Carlito ba yo kai. Bambanda banyatinga na mosapi ya suka mama banyatinga na mosapi ya suka mosapi ya lokolo nasali eloko te o bampangi natikela bango libala mobali nalingaka nakima na nga mbinza nakoma na maluku naluka nanga moteki ndunda mobali ayebana te na boya concurrence na basi ya kilo na sokola ye akoma marke depose na nga ngai kutu Carlito naloba nini papa bambanda na zuwa na mokili baleki na bandeko na ngai bambanda na zuwa na mokili bakaka nde ba moziki na ngai na tikela bango libala mobali na lingaka na kima matonge na koma na monga liema na luka na ngai molobi mbisi pêcheur ayebana te na boya concurrence na basi ya kilo na sokola ye akoma makele pozera nga mokili mobongwani mingi tokomi kozonga na tangwa Sodome na Gomo Kinshasa kala ezalaka boye te ntango akini malebo tokoma kobela basi bakoma kobela diarrhée verbale maladi ya tubatuba mama o tuba mama ngayo oboya koluka balobi okwea tuba voilà. Merci Janely. Obi na sangi maloba Tariki. Tolo loba ba défendre musique congolaise valable banaka ya les padres. Ba preuve za yango. Merci Janely nga sangi maloba loba mais ba tuba otala nga ba commenter. Botinda biso mission to teka ba artiste na biso et surtout teka mingi les padres. Mais bota ba fouiller ya les padres. Bien na ngwesa la kaka akolakisa bino na mokili bato bakomona bino mabe komaka nde boyaki ntango bokobimela bokomi kowanga na nyonso ozoloba mais yebaka reconnaissance esaka moto avance na vie kolanda bato wana oyo bazalaka benga te zala reconnaissance mpe toujours yekola na makolo ya lipade okozala grand lobi kofieke mpe azalaka na nsima bato tala lelo akoma grand akoma kongo ekoma kotalela fere kongo ezokonte na fere ngai kutu eza nde chance nde ya vi na nga mpo naluka ye depuis kala tala nde naye kozwa ye ozomona naluka ye kala donc na vi na nga donc eza lokola eloko mo banda oluka kala ozwi yango donc nakolinga jamais nana perdre yango donc naza nanu vraiment na patron na ngai nazoyekola naza nanu wana mpo nana apprendre nananu oyo patron na ngai aza maître africain ya musique donc ntango nazwi chance ozala na ye il faut nakitisa motema nayekola na kimia ngai naza apprécié te. Merci bagola na bagola boyoki Janely akoloba avec toute sincérité oyuta na motema na ye devoir bopesa biso ya koteka ba artiste na biso tokozwa bango moko Janely bolelaki azonga tozongisi ye Tariki okoka Janely omoni ndenge nini. C'est tellement impressionnant, il y a un artiste et musicien évoluant au sein du orchestre à faire là. Azana idole Carlito, OP Carlito, Azana idole il y a les padres. Donc on a senti timbre vocal tant au yembi nabi non. Janely il y a rien à dire. Félicitations, courage. Casino de Paris aux Zelayo, Roningi Samokil na Casino de Paris na imamboza à danger. Comme public est singa ko yemba, banga ko imaming les padres. Moko sengabi est-ce que Janely ko yemba so diki c'est parmi banzembo ba sengaki na habité Janely bo travailler en dans orchestre. Ba doit sentir peu diki ko sala bango ki toko. Ah ouais. Gisèle pourquoi changer ezaleli na yo onuringa n'espoir simo comme kende na yo mabe ozosala ngai eza na belaba efe soki okontinue bongo wana ozoluka liwawa sayonga na mipesiko ame esprit ya wene
amour nanga ekomi joignable sayo na zambi ndonkele lokola moto aliboma ye pene na yo nasi nazwaki forme pe couleur alof makir nyonso ya bolingo nga na respectaki lovo komo loba lisusu osalaka incurable o façon yo lelisi ngai kolela kutu bebe basu ya lelinge bolingo no eporte bomoto na nga zinda mabe nazalaki osala po yo ozala bien mama nakomi kiteur desaccordé ya kuakorde no ngai na deje tomba bibishe tomba ani dembo oh. Pene na yo nasi nazwaki vie éternellement assuré mosika nanga kozala bolingo na ekomi okende na liwa eske eza te po bolingo maître de lichamala pesaka nanga telema elekaki sukali mingi ebelisinga diabete sa yo sor nanga eza nini Gisèle zinda ye diabete lord d'amour eza yo awa nasi na leli tro miso manoko baluki makambo bavandi kimia motema ezoplere moto akokotela ngo azali te na ekola sentima bolingo na maboko mayo na absence nozuzu ezali rebellion ekomi oviole territoire ngai na jeune plante nazobanga moi yo nde fleuris na ngai ya kosekirize ngai Gisèle ezinda o Janelli, just Janelli, big palais gangi. Poto ningani, Alain Kembela, garçon de disque. Alain Kembela, garçon de disque. Alain Kembela, mon papa de moi. Voilà quoi. Joël Mouya. Joël Mouya. Si. Le tamba qui sont au Koutani na yuna pisa au contact. Cette fois-ci, ma caméra qui toque. Gilio Tamba, ambassadeur. Vendeur à Tekarami Tukaya solo. Aïe, Gilio Tamba, donc Janelli ou quoi. Qui toque. Gouvre le Gaulois. Oh, qui diki. Na couleur à Janelli. Impression des Andengene. Miso monoko baluki makambo bavandi kimia. Motema ezoplere moto akokotela ngo azali te. Na ekola sentima bolingo na maboko mayo oka côté faire akenda oka côté les pas d'akenda miso monoko baluki makambo basani bafandi kimia motema batu ndako mi osouffrir Janelli merci mais ngane na fandaki Janelli tisiko Janelli betinga lo waneti perkite ninge zonga mena barango mais ce qu'on a nzembo moko Janelli soko betinga ngo ekoti 12h et pour venir hériter Mobiala à côté là c'est puis la venir Weston et Timvundo en irega ngola mon vieux wolo na pesi mbote dadi yakuza yoga 12h mav quoi fille Orléans yoga 12h de Guicha garçon Rotterdam hollandais yoga 12h nazo comprendre lovangote madembo akei wapi mbeto bolingo banga bato mibale natikali ngai moko papa mama babotanga bakufa bakoma eskalete na lilita ngai mpe nazokufa mpona bolingwa madembo ye mame deception ekati mosisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembwa boyikoyokela ngai mawao ngambwabo lingono madembo ozo somba na vina ngai pene na yo chéri liwe koki koyela ngai jamais oke kolelisela nani nzoto ersi epengo yo ekoki mbuma baliaka bolingo mon amour oswa nzoto na yo ouvre na ngai karese na yo avion ememaka nga na lola basentimanga nazongaka bebe pesanga bolingo maître dolichamala o komolala nzala eske nakoka kovivre sa yo mama pokwa ekoki nano ye te nazomituna ye madembo ye ya kosala nga dikidiki lokolo salaki semaine passée maître dolichamala ngambwabo lengono madembo okosomba na vina ngai pene na yo chéri liwe koki koi yela ngai jamais nazako
scotcha motema na ngai nanotege. Oui. Ah, non, t'es là. Ah non, Bagolois. Ah, télépathe attend le baran à ça comme chef d'œuvre. Il avait raison, beaucoup font des œuvres, mais peu il laisse des chefs d'œuvre. T'as la chef d'œuvre. T'as que nazaki maloba goloba na tika ki panzi na ngeza la ya kofungama. Na zuma kofi. Na senti vraiment hyper qui te kotinga Janeli. Nelonga la beno aloba nga mingi te Bagolois. Janeli numéro ne yali. Bo soutenir ba artiste na biso po baza ko évoluer na kati ya orchestre. Na senga sus boulevard. Mawe salamu na bolingo ya bomwana Edith ya kotikanga te tedanga yoza mon cœur tala ndenge susi etungisi nzoto pe molimo Edith tala ndenge motema ezwi kude pia bolingo ya kozongela Gisette danga porta motema no ferme Edith nazobeta top evaninga banda tongo tipo zo fongola te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tomema ngai na mokongo topimbwa elongo nazala protégé. Porta motema no ferme edanga na zobeta top evaninga banda tongo tipoko zo fongola te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili elanga babeki tomemanga na mokongo topimbwa elongo nazala protégé. Tala cimetière simimbelili kwangole katanga moto nga mozangi ko umela te pa yo tiki ngai na ebale tonda bangando sauvetage ezalité. Ça fait si longtemps litama nanga Edith ezwaka lisusu beze note amour likolo poitrine yo nazwaka visa ya lola lelo ekomi embouteillage ya bambanda Edith danga. Pourquoi chambre à coucher zalaki ya plaisir lelo ekomi boulevard embouteillage ya bambanda yayai kaka yo moto zalaki kobomanga na elengi lelo lisusu komobomanga na chuchi nzela ye bolingo ekomi o maltraite ngai nazangi esika kobatama susi nani akopesa nga lisusu te danga. Bienvenue wa sentima enokeli mvula libanda nzela ye bolingo ekomi o maltraite nga nazangi esika kobatama susi te danga. Bienvenue wa sentima enokeli mvula libanda. L'amour bongaka desade poko komotikanga singleto oyebi na lela yo chéri Inias Kaniki bebe nanga na mbeto alingaka na betaka ye na malembe chéri nanga motema alingaka na betaka ye na malembe soka leli ya kotika talingaka na bondela ye bebe sili soka leli anina mokonzi alingaka na bondela ye bebe nanga wa bebe mwana moke sombela elamba mwana popi Inias Kaniki maître Doli Chamala tala Richard Siakala mitala na kitala est-ce que ça se reproche te nasima aussi obomi moto Fule lukisu hana luboloko Christe de bagana esi obomingai Sebase kungwati esi obarengai ngai Yannick Mavila Yannick Kayenga Bakisanga beze mokona litama gauche Pardon équilibré bachwa nanga s'il te plaît Soki ozongi te motema moto ekopela ye Mon amour bolingo ekotengama ye Mbakoma kobenga ngai akufa lobi Okufa valage mama Bile ya mbwa préféré Bananango mokuwa ye
bile yesu sisima na yo elia nzoto na ngai eliaka ngai moke moke eliaka ngai ndambo ndambo degisha na ngai na Rotterdam degisha na ngai garçon lande komisange sika nalingaka yui ngai moto ya makasi bolingwe beti beti ngai bolingwe bangi pakela nga te soni nzela ya bolingwe komio maltraite ngai ni santima enokeli mvula ya libanda. Alain Kembela Karissima boy. Nini yango wana? Google gola. Autotune ezate. Chanteur pire, chanteur pire. Grand plaisir pour nous d'avoir un grand artiste sur le plateau à la personne de Janely Joyce. Ça m'a peine dedans, un grand chanteur vraiment. Nous te remercions d'avoir interprété l'artiste Ferrego là, digne de son nom, digne de niveau. Et ça lui on dingue nini. Batu ba telemi li banda ne belé ba besima beaucoup. Ba mona niveau artiste oyemba. Et ça linga bien et la kisi que nanazo zo court moko accéléré et ya malamu bébé ya makasi quoi. Et ya mwezo monisa manami so batu. Na bika na micho ba Alain Kembela na Paris. Ba évangéliste Lando Kembela batu tout ba sepeli. Landry Kembela. Évangéliste Landry Kembela na PCP bambote na. Tout ba ba géritance ba rentance Mobutu ba. Je suis géritance ya mon père. Na PCO bambote belé sikozo landa nga voilà Janely to rempo c'est na suka. Mot de la fin, message aux allemands par rapport à tous les Gaulois. Sangiselanga suko ba ancien nyonso o ba marka histoire musique congolais o yo sepelana bango o ba lela ko tongo bete madilu pesa biso suko ba ancien Pepe Kale Papi Tex surtout ngala linga Papi Tex soko beta Papi Tex ça nga bien mais malheureusement banzembo fait na biso Tex nde mwakala mwakala voilà mwakala don yo boyebika bon Pinose kabuya nanga mama yokanga mwasi na yo chéri ndenge na kobelela o zonga 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 na kobeba pambai baninga bakokende na feti babale na babale nga moko na ndako atari do kutu na sokolaka e zonga 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 na kobela pambai ngayo 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 ebokamba tuteli pilipili solo esilaka te tala basundoli ngaye na pida sakabuya o zonga papa na bana nanga nga na lelie hey ndako ekomi monene nga moko nga na lelie mawa tatoué tatoué tatupina sakabuya la na lelio nini kitako tondio nzoto maze namona moto nini nameka na yo te mobimba ya moto etonda nyonso élégant kobanda songa ya linzaka na suki abwaka lokolo oyo nde suka ya démarche baloba yemba nakoka na yo te bandeko botala maze na lineti leki ya mufu abiki maze aleka mibali mitema mikobeta o mwana ya mama ige o maze bandeko botala maze na lineti mibali mitema mikobeta o mwana ya mama ige o maze bolingo ngana yo tokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire o masuwa mazinda kala mabima te o mabima selinganga ya bolingo na biso kitoko etondi nzoto maze namona moto nini nameka na yo te mobimba ya Dolicha mala etonda nyonso na million kobanda songa elinzaka na suki abwaka lokolo oyo nde suka ya bero baloba bakokana na yo te
maze balingi bakimisa yo na monde ya mosolo maze bakoselinga makambo bipai tomelaka maze balobaka yo maloba lokuta malobaka contre nga ororo soni bateli les yeux suka se bateli les yeux bateli misonga maze baluki ngai nakimi na mot naleli ye maze bakoselinga makambo bipai tomelaka ye ororo maze nakobala yo nakolesa yo suka se nakobala yo C'est bon, merci en tout cas na lo baraka mwana mumbelo ko nani mwana mumbelo mususu otambola na TV ko takaka biso ko finga biso moni réponse il y a artiste chanteur tango zo leka bobeta na orchestre ya groupe d'accompagnement ba ko finga bato donc ba yebi bino te ke bo na orchestre tala réponse artiste chanteur ninga pesi tango ko leka na auta pas il était ba cha figure na nzema mama leki ba mi baleta réponse moni chanteur moni nga répondre bino. Merci Janely. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Nyoso ya Janely ba fanatique nyoso ya Gel 7 donc dynastique ezoya na harmonie mboke goyinda bientôt bofana na bino tranquille ba rumba o ezoya voilà eza blackité. Donc bana Paris nana ebike bozo c'est la Janely belé nazoya Casino de Paris donc eza chanson moko ka ke beti batu kao o ezo mema biso Casino. Voilà. Sentiment d'inachevé, éternel a compris. Dieu est toujours fait passer ton bien-être vulnérable avant les miels. Regarde-moi maintenant. À ma âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. Je me suis paix à paix, repris des noces qui ne fait pas des yeux. Car je l'ai laissé simple dit contre moi. Je fais les dés sans pouvoir oublier, sans me douter que glisser plein mes doigts. Rien de simple à l'amour, changer matin, ni boyo. Voilà, merci beaucoup Janely. Janely, merci, nous sommes arrivés à la fin, bah, salutation nayo. Ouais, Bambote Nangai, Namoni Bongo, Maître Doli Chamala. Papa ya Janely, Maître Doli Chamala, mobali ya Mama Jolie Chamala na pesi yo bambote belé vient ngai Nias Kaniki na moni bongo masa na ngai Mayas Balunda mopanzi ya Turquie bambote belé na moni bongo Merlin Bolé bambote na yo lisusu na bosanité de Kisha garçon Rotterdam depuis hollandais donc aza garçon Rotterdam Aza garçon hollandais na Rotterdam donc na moni bongo Emani Mambo ya mama Inès Mambo na pesiye bambote belé Trésor Lumbu ya Tanier Trésor Lumbu Trésor mon ami depuis Fasik oyo nyonso aza na posa bayoka na dynastique nano aussi studio te presa zoya to continuer contacter Janely o lingi bayoka yo plus 243 85 51 37 211 plus 243 85 51 37 211. Voilà, merci beaucoup Janely Gouv le Golo, salutation non déjà tout comme. La personne mote mingi na vie na ngai passant c'est bosso mais boss à Paris à côté la Gouv le Golo. Na ngoko boss na ngate boss ko vo mambweni 5 étoiles monter ma maman Florence Lubaki. Na personne mote ya papi kuka na personne mote na moka ya malili ya poto au côté la Gouv le Golo. Na ngoko boss na ngate mon vieux Francis ma vimpi. Maf coiffure on dirait qu'il y a Orléans na pesio mbote na ko boss na ya dadang babana les patriarches na pesio bango bazana les padres na minute ko mabele mame to pesio mbote na ko boss na vient na héritier mubiala te on dirait à Paris na ko boss na te dadi akuza grande puissance na on est Mvundu Weston est Mvundu on dirait à Londres mais Londres à Paris à Washington na pesio mbote siko kotala Gouv le Golo mo konzi ya wolo pe pala terre ya wolo na pesi vient na mbote Weston est Mvundu on dirait à Londres na ko boss na te Clémis Mogango mwana Lyon Clémis Mogango mwana Lyon wana na moni DG Polo capo de mola na peso mbote wana za mangambu ya DG Polo yemoko DG le plus compétent na peso mbote na peso ya Pichu Botoko na ko bossa na Orsini Lumenete na ko bossa na Baya Visa Pondate
Naroko bossa na la midi boss te ya Guilhem Avaka la vangantswe mais na peso mbondo. Na moni Dudu Dani motema ya mama Ange Isungu na peso mbote. Naroko bossa na bwana Mushinda te. Toma ko sala na agence bwana Mushinda. Oshwe ato ko mona matondo. Soki tembe tuna tarike ngango mona ki mangambo mona ki wana. Naroko bossa na Léon ki ngani te na ko tala kai patala kana ngai. Naroko bossa na mingo ko tala couvre les golo. Na moni chance zone na Lubumbashi na peso mbote ko tala couvre les golo. Naroko bossa na Tyson qui vit la Pedro en direct à Hollande. Naroko bossa na mon vieux Sebadol Baléoula les Suisses noirs motema ya maman Esther Fondation Lilac en direct à Lausanne. Naroko bossa na Smoke était 9D 7-8 na Londres. Tolala te Pamela et Bengo Yago la kitata de Bounes Nicole Ouye maman la Nita la gabonaise équipe présidentielle ya Fanta Fofana Bobette Ndomba te ko lega na musika na ko mona ko boka basente pour ko zoya yo mbote. Merci. Voilà, merci beaucoup Janeli Tokumna Suka ozangise mutute. Viens ngai dizimwe nalingaki na bosana yo bambote belé dizimwe César Pacioti yango iloboko ya Nzambe. Fondation César Pacioti. Et Frère Mizwaka ngo bien Fondation César Pacioti. Les enfants d'abord. Merci beaucoup. Ya Willy Monet en direct des États-Unis. Un grand merci à Kémin Domba, ma petite sœur propre depuis South Africa. Plein de bonnes choses à toi, maman Nategra. Et puis à Rite Kabemba, Bambote Nabino, surtout la famille, elle est sacrée. Plein de bonnes choses à vous, Sergine Diel, il y a Patrick Demouch, mes parents, il y a Maïcha depuis Beauvais, Narata France. On est toujours ensemble. Restez branchés sur Émergence One Télévision pour ne rien manquer. Merci.